Si le lorsqu'on a musique à Mboka na biso surtout obi qui a total ndenge ko follow media ba ka ye aya na chacho non c'est bien apporter nini na musique à Mboka Afro Congo ba couleur rebelle. Si on dit Afro Congo c'est quoi l'Afro Congo? On a quoi apprendre quoi différencier ngote premièrement ngamo ko nande na vandi boya ngamo na mikosi de quoi différencier Afro Congo donc non c'est bien apporter Afro Congo la rani na Afro Congo. Afro Congo yango wana ozoka ba couleur rebelle. Tango yoka ba zo beta mabe, tango yoka ba yope, tango yoka Naomi Campbell, tant Mortel 06, c'est ça l'Afro Congo, c'est ça notre musique auto ya nango. Non c'est bien la musique à Mboka apporter Afro Congo. Apporter ba couleur oyo au monde wana ezana bandi mona biso wana, c'est ça auto ya nango. Et ça la raté na musique. Vous comprenez? Ceux qui ba top model, ceux qui ba soukali. Yo comprendre que non mon doit apporter donc amener ne pena kwa na musique ya Congo quoi. Pour moi, ceux qui sont musiciens, niveau aux gens mais les musique, on a trop fait aider à voir. Au fond, on a eu le bagaté, on a eu mission le bagaté. Tu as une conférence de presse à l'obé là qui. Tu mais à l'obé là qui, on m'a rien dit à l'obé là qui on mingité. À l'obé là on le mot mouké mais oh elle ballon d'or. Ballon d'or, on dit ballon d'or des Arageno, Cristiano Mazu ballon d'or, Mikolo na Messi azola la tête. Bienvenue sur votre émission spéciale Inonsibi présentée par moi, votre humble serviteur Miliki de la presse congolaise, autorité morale de tous les chroniqueurs de presse de C43. Merci de diaspora de son beaucoup de Sibisuna Banda qu'on a bien sans permission le cola Moui Bieza Alliance on a bien déjà Tosinaki à travers votre émission Tolo Bela comme Maria Payana Miliki de la presse congolaise dans le site JK TV News. Abonnez-vous massivement donc ici c'est l'information pas de polémique qui t'a la bonne information t'a la biso pour biso de tous la charge d'information. Merci na banyo konyo son dengue beaucoup de Sibisuna Banda qu'on a bien merci banyo la Pologne, Angleterre, Afrique du Sud, Allemagne, Brésil, Ukraine, pourquoi pas chez nous-mêmes ici à Congo-Kinshasa. Très chers abonnés, si vous avez partagé ceux qui nous ont rendez-vous, surtout ceux qui ont respecté rendez-vous. De notre plateau, je suis partiel, je suis avec José Kingakati, c'est ça, moi, quand il y a Inonsibi, donc la bouche autorisée de Inonsibi avec Yoto sur le membre Zébélé, ceux qui n'ont nous été le lozo tala, et ceux qui n'ont nous été le lozo monaye, donc, mon réalisation de Zamou, moi, côté les bisous déjà invités, na bisous sur la qui je dis bonjour, José Kingakati. Bonjour, ministre de la presse. Santé. Ouais, Pépélé, santé Pépélé, bisous Torana, bisous Kitoko, bisous Ranon, Pépélé, bisous Raboy. Donc, santé Pépélé. Qui est José Kingakati? Ouais, José Kingakati. Azamoko ya ba griffe oyo alobela ka mokonzi oyo ba griffe ba pona oyo ba griffe bandima ba tia liboso pona kolobela tout ce qui est et tout ce qui concerne Monodo et leader et na tout ce qui concerne l'Afro Congo. Merci. Alors, José Kingakati, tu es qui nous une conférence de presse il y a Inonsibi, tu es qui nous le 9 octobre na village Chetemba place ni to mona ki concerne munene bobeta ki wana to mona ki autorité ndenge na ndenge ba tu ya ndenge na ndenge concert wana pona yo. Serdis oyo ko pesa leader combien? Et na profiter d'abord na PCP mokonzi, na pesa mokonzi bambote bisika zali Monodo est leader, non c'est bi Tigre, maître de la 26e chambre de Shaolin. Et mutabi secret ya suka ya succès ya musique ya Congo et bambote na bisika ya zali bambote sous na bureau mobimba o ezabongo et big manager mtaleki donc na manager Prince Balume bambote na ngana Jizo mtetma motali musique nzambe ya ingénieur bambote na ngana Chile Balume nzambe ya réalisation et nandule wana ba bazalaki wana bayebi mambo nazolo banga na kosaka te bino boyebi ngalo kutera muke ngalo kutera pena ra muke msuso na koseza pona recevoir mutu mais na kosaka na mambo etali molodoi donc 10 sur 10 10 sur 10 te mais ça qui fanatique te qui fanatique te ba ki wana basombe ba bien na bango mais ba misu ba déclarer ki poto zaki na village Chetemba biso pe tozalaki ba misu mona na kwa mo bazo déclarer leader p en plus ba do ba lera pembe na podium raison pour laquelle on a tout sur 10 au PC leader combien ya on habité donc 10 sur 10 siko yo ne mutu molobeli yo pe obi masolo obi magambo batongo ba déclarer la kiango chilanga ngo awa après nga pe na talisa yo siko magambo nyonso premièrement baba qui sont yango te ba danseuse ba bande ko bunga na ba chorégraphe na bango donc il faut baby c'est concert na bien
est-ce que mutu pena neti molodo ibongo mutazo ba contaminé ne bongo ti aya resika mo bo soins à la ngote mais le stade de martyr pour tous les 30 jours de monnaie ba débélé ba déclarer qui peut son place ba mbiaka musique en place ba sangana ki ba misu pe ba sala ki pe moi critique mo a son oyo ngote bon siko l'idée te mais mamotel liste de martyr pena en tout cas na ebité ngana lo ba ngana ba na ko sarate po oyo na yebi yango na lobaka ngana zalaki présent le 9 na zalaki wana et na même na ba image so yogi son so yogi bena son et puis tem so zaki vraiment leader mata mais je pense pas en fait so yogi son na biso ndenge bandela kina ndenge sukela kina ndenge bato babinela po bato bapemite na sukali bato babini na na mortel 06 bato babini ti bazobeta mabe bato babini donc kobina na Naomi Campbell nyonso na to zaki kobina na kobina. Est-ce que les loups José Kingakati ceux qui te lobi que tes yeux tout na ngambo moko boye donc tout ça la quoi analyse mo bo ezap réel les loups na disque na biso mortel 06 ba chanson c'est là combien de titres d'abord 15 titres na 15 titres na yo kanga de combien de chansons et na 15 titres na d'abord na sepla d'abord na banzembo nyonso étant qu'analyste nyonso sepla na banzembo nyonso mais naza na ba oyo pena oyo za rap na ke soki na yoki yango pena to pe soki na vanda nda so na chango esala nga bien o ba benga ba préféré ba préférence donc omoni et nana net nga chanson préférée na nga album era buchu non clip na ngo bimate na bibo na 15 titres nyonso wana leader tu es sûr na 15 chansons nyonso to na mutu ya on a le bino lo moti net nga chanson préférée na nga era buchu non clip na ngo bimate mais na mususu alinga Naomi Campbell na mususu alinga African Girl na mususu alinga ba Edie mususu alinga ba Adie so comprendre siko tant mutu alobi ke non na 15 titres wana okanyengo na mutu to pe 15 titres wana ezobeta ezo dépendre na mutu oyo azo sepela na banzembo ni mokonzi alamba biloko alambi biloko alambi ndunda alambi matembele alambi nini mutu mususu alingaka ndunda mususu alingaka matembele siko mutu azolinga matembele te alinga matembele te yo condamné te ba on se bolia na kata restaurant moko omoni yango wana maintenant ce tobi tout ça la différence il y a single na album au leader abeti mortel 06 succès ya single na succès album ezande moko succès ya single na album puisque tozaki sur le monika leader abwaki single mobu omona penza ke Kishasa mobimbe yokami Kishasa tout sami par rapport ya mortel 06 pour album vrai ou faux parce que succès nango il y a album na succès single donc kaboli la bisongo mon premièrement d'abord album na single les a des choses différentes et single les elo moko oyo bat baroyo ka facilement en fait donc baro tchango sur le terrain net nde bongo to tchelaki bat muselu omonte muselu kanga gimbala moko parce que ça single or album eza nini album eza eloko na ba couleur ebele album eza eloko eza na ba couleur ebele na Congo to na mo ba problème mo boya on a comprendre album bayoka yango na jour moko te bayoka album ba 2-3 jours ofandi si pena album ofongo lo tie musique ozo yoka penza album et na mzuza yoka na mortel 06 yoka na 5 titres été ma finga déjà album après tango yoka ba adie ayoki ntibo pesa ina album romona tena problème mo biso na Congo to pesa matoi na babiloko bien te tozaka makasi na critiquer biso nga poto mon eloko bien zani fona ko na bar onga na zo mela donc yo est-ce que ya zo mela o zo sala ba délire na ye so ka yoki yango nda bien za bien oh eloko za ndeni eloko ebimi kende ko yoka nzembo yoka album lelo bat ba mo sepela na ba adie clip no ebima te José Kingakati pourquoi c'est la choix ya Inonspi et moi d'abord nazara d'abord amoureux de la bonne musique nga pena mambo teli ndule mamnanga na lela ndule grave et excès koyoka ndule ba artiste nyonso na ko comprendre que nzela nanga ne molodoy nzela nanga ne molodoy mtumo boy très talentueux artiste moi très talentueux et puis na ko kota na kotina mambo musique ya molodoy na ko comprendre so elo mo na kata molodoy abundela ba jeune abundela ba artiste donc ana souci lelo oyo ba artiste ba ko molia mbongo ya rankine et rankine ma na biso te biso na biso rankine te ba tunde ba na ba problème na biso biso na problème ba tuté biso na problème mutu mota
Souci à Batoza nini, souci à Batoza que biso, on se comprend aussi là. Mais or, ceux qui sont aussi les musiques à Congo écoutent. Oh, monsieur. Je te dis la vérité, Miliki de la presse. Est-ce que musique à Congo c'est bien bossé beaucoup fi musique à Congo est est-ce que musique à Congo bandé pas non c'est bien. Ah bien. Bana Israël ne bazaki wana en Égypte. So Moïse akufaki. Bana Israël banga basali. Monolo mto sala lelo oyo que musique à Congo et que nous revendre isika o ezo mérité. Obi lelo bat ba sa musique na Congo ba oli mbonga musique te. Bat ba sa musique lelo na Congo ba oli mbonga musique te. Mon nzo lutter sur yango. A lutter sur yango lelo oyo ba artiste Congo ba ko moli mbonga musique. Ndenge ya lia mbonga ya musique, ndenge ya zo somba ba range na mbonga musique, ndenge ya zo sa mama minene na mbonga musique. Fidèles téléspectateurs de G4 TV News, je vous rappelle de notre plateau, je suis avec José Kingakati Yaza, moko ya balobele non c'est donc il batigre ba fauteuil batie wana comme numéro 1 yende mutu alobelaka. Donc ezara message ya sir maloba ozo bima ay wuti pa mokonzi numéro 1 ekiti awa yonzo pesa bino nzela wa G4 TV News. Alors mon frère, l'actualité nous oblige. J'espère aux Congolais. Aux Congolais, de père et de mère vos faux. Ouais. Olanda pe mamba balete hein. Olanda balego. Tous joie exemple moroboy Léopard azobeta na Congo Brazza yo comme c'est équipe Léopard hein poser yacht c'est Congo qui gagne vrai ou faux ouais c'est la Congo. Merci maintenant les lots artistes et musiciens moko mboka na biso hein artistes et musiciens mboka na biso na kombo ya fali pour pas que je salue d'abord a oti ko za disque d'or c'est Congo toujours qui gagne vrai ou faux. Est-ce que Ebi non de tout ça? Non, s'il vous plaît, mon frère. Nabi répondre par vrai ou faux. On a le bit. Est-ce que Ebi de tout ça boy? Est-ce que Ebi non, on a comme une question. On a bité. On a le bit. Miliki de la presse. Est-ce que Ebi de tout ça boy? Est-ce que Ebi mon ça qui featuring na Jim Martins? Toya wana. On a le bit. C'est Congo qui gagne toujours. C'est Congo qui gagne. Obi tu n'as ngani. Biso to kana besoin to na besoin na na biso za liboso pour na vani pour na molodo. C'est bon. Vous on na futa palin pour na ngo na sala mtu pour na ngo na liaka na melaka pour na. Na yebinde ko na biboye. C'est Congo toujours qui gagne, vrai ou faux? Olobeke lo mo e mtu ya mingi na zongso. Obiso Congo abeta na Brazza. Mais ce que bon ce que soki vite abeta na imana. Non, c'est là. Qu'est-ce que c'est nga yo ko tunga kezote. Qu'est-ce que c'est nga na biboye. Attaque patriote. Congo na yo désobéta na Allemagne. Na Allemagne. Atana États-Unis, atana Brésil, na kumisa Congo. C'est Congo qui gagne, vrai? Ouais, Congo Congo ata trop pour là. On a biboye. Artiste moko munene mboka na biso au nom de Fally Ipupa, azui disque d'or. C'est Congo toujours qui gagne, vrai ou faux? Biso qui vita azobeta na Mazembe. Parce que nani mutakoza pena na show na e. Vous en parlez, mutakoza pena show na e. On a même le pays. On a expliqué. On refuse pas mon frère na biboye. Tozana na pays, tozana coupe du monde. Congo na yo ezobeta na Allemagne. Yo là de drapeau de couleur ni Congo. Obi biso dans l'actualité belé. Obi wana mon frère. Produit Congo, produit biso Afro Congo, grâce à Lizarbo na zo bisa yo bunda yo moko na zo biso le wana kangi TikTok. Toza na actualité belé. Ba iko Chiko, eza wana Jim Artist na mokonzi ba actualité ze belé. José Kingakati, à tout à l'heure oti ko bisa biso ke mokonzi zo bunda pona musique ya mboka. Pona ko lité Congo ba musicien ba lia l'art ya mboka. Oui, ce que musique a Congo pele to moni musicien moko pe akomi ko lia l'art ndenge leader aza ko lité. Ndenge mokonzi wa sala liste nango. To moni pe disque de ko meli biso na mboka. Ezelo ko otolobi ke attaque mon panda, attaque mon lobeli. Il y a jeune leader. Attaque mon lobeli. Oui, na comprendre que dossier ma question exacte. Non, pas question. Oui, est-ce qu'il faut l'accent que non, nos aboyego, je dis bien l'actualité nous oblige. C'est l'actualité. Na bien, na vandi pour na molodo leader. Ozo on na vandi pour na molodo leader. Oh maman na biso rebo kala mingi te maman na bango nyonso ndeza boye kala mingi te bozo sepela encore ndi bo sepela na ba pepele na ba mbote na ba ninani et na ba non bo sepela lisusu maman na biso sa biso lo mo kitoko. Merci José Kingakati lokwa au chapitre no question to longo to sali bosiko to longo lio na ipa inonsibi to tunde dépendre na biso Gas Fabulous oyebi eti Gas Fabulous ouais oyebi eti on a pas besoin bino même relation za bien. Te tozara na relation ya bien na ba musicien so ba musicien congolais nyonso. Merci. To yesko na ngamba Gas Fabulous. Yesko za mo lobela Gas Fabulous. Siko yo so pe le lozo tala inonce bi.
otali non si bina liso suko le borodi le manzaka oya ngai que je sali nazamo lobela inos bina mo lobela gas fabulous te dina bi bona longo tanga na po analyste bon pas problème de to songi si yo gata analyste so to bi ke o critiquer non si bi o critiquer na bon so na bina critiquer mon odo na vérité pena on loba sur la vie de ma fille so na bina critiquer artiste artiste omi kitsa trop par rapport à la musique na par rapport à level na so mon artiste ndenge te nzamba pambola wa molodo nzamba pambola yo ponga soki nga nazaki musicien niveau aux nango mais eza musique on a trophée Yedi Award ofanda na yo lobaka te bato baluka kuna be mission lobaka te na conférence de presse à lobela ki te mais alobela ki yo marié te alobela ki mingi te alobela ko mo lo mo mukie mais ballon d'or ballon d'or omoni ballon d'or nezaka keno Cristiano mazu ballon d'or mikolo na Messi azolala te yango wana ndo kama keno ndenge nezana donc Messi azu ballon d'or Cristiano azolala te yango ana ballon d'or Yedi Award mais des vidéos bazalaki wana o bazalaki na Afrique mususu donc yazaki na Afrique centrale a bendi plan wana c'est Congo qui gagne mais mamozo lo bakazi ya Congo na Brazil na Congo na États-Unis yango wana te kasi ngo be disque donc yisi na mboka c'est Congo qui gagne nazo ebisa yo Yedi Award eza musique donc yo mo satima ke non l'idée on a Yedi Award mafanda ne kimia lo bakate l'idée aso beta tournée américain abeti ba sold out alo bakate omuntu no kine mission ba bisinga mais l'idée ga ya kate na bité nzambe na ngai yango nga na kolemba koloba te fona lobela ko kaka leader fona lobela ko ka vina nga mobimba po ma plein donc ilo na mona mo mabe pa leader ka yango wana merci lelo sikona musique mboka na biso surtout obi ki total ndenge ko follow media ba kaye aya na chacho inonce bi apporter nini na musique mboka Afro Congo ba couleur rebelle si on dit Afro Congo c'est quoi l'Afro Congo na ko kapenda ko différencier ngote premièrement ngamo ko ndé na vandi boye ngamo na mikosi de ko différencier te Afro Congo donc inonce bi apporter Afro Congo la nini na Afro Congo Afro Congo yango wana ozoka ba couleur rebelle tango yoka ba zo beta mabe tango yoka ba yope tango yoka Naomi Campbell, tant Mortel 06, c'est ça l'Afro Congo, c'est ça notre musique autoya nango. Mais non c'est bien la musique mboka apporter Afro Congo. Apporter ba couleur oyo au monde na wana ezana bandi mona biso wana, c'est ça autoya nango. Et ça la raté na musique. Vous comprenez? So qui ba top model, so qui ba sukali. Yo comprendre que non mon lodo apporter donc amener pena kwa na musique ya Congo quoi. Merci, un grand merci à celui qu'on appelle à l'infinité Fegel Vassimba célèbre Stariangel, c'est mon préféré. Un grand merci à celui qu'on appelle Gianni, c'est SNOM. Donc merci pour les soutiens. L'international, les gérants, c'est Fundo depuis plus 33. Tu peux s'imboter na Gianni Boyemba depuis États-Unis 001. Un grand merci aussi à la fille de ma mère, c'est ma deuxième maman. Elle s'appelle Betty Meleki Mwamba, la fille de ma mère depuis États-Unis. Merci pour les soutiens, le tata de mes enfants. Na lingara yo mingolo wanani poko mwanani ya Tanzania wa bandeli moki soka tuninga no lingaka na bota malibu moko na po mambozo sala ngo soutenir wane leki ko soutenir ngapenda à ça pour cela maman la tata de mes enfants ma deuxième maman Betty Meleki depuis États-Unis. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle administrateur promoteur gestionnaire APG en cycle je suis Takataka Lindala la Nchangu, patron de tous les promoteurs d'Afrique centrale. Je dis et je confirme, patron de tous les promoteurs d'Afrique centrale. Un grand merci aussi à mon vieux de moi-même, Papi Mangala déjà encore fait les riches, m'talia Rassani, mon gouverneur à ville, mon tatatika le pour ma campagne venir mon Kengwado. Merci Koloto, merci pour les soutiens. Donc par rapport à Game le Barodi le Manzaka ou Yanga Yolo, on a joué on est qui a bien Papi Mangala déjà Nzamba Sali Corona ça comme première personnalité na déjà on a deuxième personnalité comme première personnalité ko kabele ki au défaut nous ara ko kaba. Yo défaut nous ara ko kaba. Merci pour les soutiens mon vieux. Alors, José Kingakati, tu as évolué Boeli Biso Afro Congo. Bravo Afro Congo. Le loyo za mon lobby, sur le lobby, j'ai un leader ayo kaka. Featuring des rêves bien inonce bi oyo linga so vandi bukanga maboko zotala nga pena bulaka mokonzi face à featuring na mutentel. Maintenant je chanson na tiko zandetina. Te mokonzi wana mba mona profiter na pesa encore sous na bandeli sous pesa sous mbote na big manager Prince Balume et mokonzi azana ba featuring des rêves. Je pense pas vraiment qu'il y a un featuring des rêves. Il y a ça la mamnata nango. Il y a on habite, il y a ça la mamnata nango.
omoni yebi ke na temps oyo so na sali featuring na mutu oyo eopesa yango mona na Afro Congo otali na album na biso Mortel 06 omona ba featuring ezala te elobaki te ke alobaki baninga baza forte te ezalaki ke non na temps oyo mokonzi aboyaki na ye kosala ba featuring ngaka pesa batu ba couleur na ye ngaka pesa batu ba nzembo ye moko omoni ya sala maram nata nango ye nata omona nata mtu omona bon na sa featuring na Damso eloko pe na fo Damso nata mo bo featuring na mutu tel omona babone na biso mo bu Jika TV News baza na Grèce bakomela biso na commentaire babi mende ni Niger leader mbilinga na mboka entre Congo na Rwanda yake kosala featuring na musicien rwandais moko boye apesi biso couleur nini kende batu babaka aza rwandais yango zongi na mboka na ye na bien na pesi d'abord mbote na mokonzi ya mboka le président Fachi Beton yo mona ete ke président Fachi Beton ina kokuta na Paul Kagame ndenge balina kokuta na bongo est-ce que omonaki esika babundi babetani makofi biso toluka kimia ti mosusu kimia kokoma ye mosusu na kosolola boye te kimia kokoma ye mosusu na musique na matoi baronde mpe bavandi bo babi obike c'est grâce à guerre oyo nde bamisie congolais baoyo babetaka te tala banzembo kitoko boneti nyonso bi ayembi na Brice boy donc c'est grâce à guerre nde ngwana moyen ba obeta concert ezate te to bunda na mboka to luka guerre esila po lobito mona nyonso bi po lobito mona ba faire egola po to lobito mona ba misie misusu mona ba gezi ba wete to mona ba chuchumi yake to mona ba fali poupa mona ba grâce à Lizarbo aux comprendre donc c'est comme ça c'est grâce la musique peut changer le mot boy peut rondi matin échanger omoni lelo nde tobeta lisolo boy oyo mutu mo agangaki na TV moko boy na mutu na TV na biso moko ya Congo agangaki po na Rwanda ekomi te mais oyo molodo ayembaki nde na oloba no siko boy mso beta na Kigali o mutu pa zomi tu na pe boy modo mukoni akoyawa ba expliquer te moi modo la ya ezate c'est parce que Rwanda na Congo bana ba problème mutu na pe so kaza fort ko loba te tout le gâteau bon mama kambo peuple peut ko télé maté tout le gâteau bon mama kambo tu as besoin mon artiste congolais ba ko beta mabeni bat ba monyoana est-ce que mon lo azam tali boso ça featuring na ba rwandais mon lo azam tali boso za na ba rwandais baba ndo na biso ba Burundi Uganda Kenya baba pays proche na biso baba ndo na biso est-ce que biso t'en a besoin de continuer guerre on est continuer tout on a besoin de paix paix yango wana ti de omo do asali ko sangana na ndeko na Brice basangani kimi yango wana ti poso bango ba mona geza mabe Brice asali clip a réaliser clip a fait pas beau mais merci José Kingakati donc nous sommes presque à la fin de cette émission merci Nandengo Zogitan et redisposer tous kabula nayo ondambu tozo kabula nayo ezanda kuna yo esilité to banda ya mbara de taza autre alors mon frère ozala na biso na mboka oyo ozala na biso pe na Kishasa siko place na sepela on makasi pour venir nga papi mbomo mutakocha kango ya benda bato pusala le 29 octobre tena yo raté loba ganga bien le 29 octobre fallait pour pendant stade des martyrs ozala mot à dire par rapport à concert papa tu as une question oh mais papa mais featuring Jim Artis na Sebi Molodo ya leader iko ashiko na zo ebiso na yoki mokonzi na yoki Jim Artis mokonzi na nzamba pambola yo na roza na ngana mpia kaso na che Mortel 06 kimie koti na motema na roza na kolula na che Mortel 06 na longoli kolula nzamba pambola mokonzi oyebi ke concert ya le 9 octobre na village Chetemba bato belé ba fongolela ki ngo pe mitema bato belé pe baza pe bati gratin ala ki na bango ba bino non se bifa beta concert on ekosimba to pe concert on simba mais baza bati gratin oyebi pour l'info maintenant pourquoi bozara na mitema te ofongola pe ou bata mo à dire par rapport pe ba ninga misu baza ba ministère oyo mo uti ko bisa biso ke mokonza ta ko lité pour musique ya mboka na ye bato pe ba ko makolia basumba ba range ndenge zo somba kasi bato be bazo se effort bazo beta peka ba concert les banda mboka kino na mboka mais bino ba soutien na bino zo zala te pour
tandis que bino pe bazo soutenir. Ouais, donc bonne chance na bato surtout oyo bakalaki badate na bango mpona babeta bandule bonne chance na bango. Bonne chance on kangi longi be frère. Bonne chance na banyo surtout bakalaki badate na bango bakali badate ya bale 15 barobeta donc bonne chance na bango. Merci pesa programme en mouvement pesa numéro contact et ba dédicace na poto kabwana José Kinga kati poza pe mutu poza petana. Numéro contact na linga opesa te po na zo episa yo. Na boya na ngaba problème na pesa numéro contact te so ngo contacter ngai Milk de la Presse azawana et réel ngo pesa ni kombo réalité po ni baboka réel. Fabrice Mande. Yo ndio ana problème na Fabrice Mande. Mtloka Fabrice Mande mto pesa pesa osa keto koma kitoko boyo linga gete. Ni onyo soto za beso contacter nga Milk de la Presse azawana benga e pokozwa ngai pona mamotali programme ya Move bozala calme na kozongela bino encore susu awa na micro ya Milk de la Presse pona kopesa makambo etali monado ya leader na kosenga na bino kaboke ne ko s'abonner na ba war onyo soto na tangelaki bino awa bokende lisusu donc chaque jeudi on a bino grâce à Lizarbo azana répétition bokende ko accompagner et ça bon ka juste référence kaka lycée Kabambar bokende ko accompagner grâce à Lizarbo et ba griffe di tigre na ngana lobela su bino ba griffe di tigre griffe bagena ko se retrouver na commentaire ya mutute agena ko se retrouver na page ya mutute to pe na vidéo ya mutute qui fazala concentrer na marambo etali leader na ye na marambo etali mokonzi na ye pona osilisa na pesi ouais pona osilisa na pesi mbote na nga na toasa malongi mutajira page na ngai toasa malongi maramnyo soto etali ko créer ba page ko créer ba site web donc maramnyo so wana to etali ma internet toasa malongi ya zawana na pesi mbote na mokonzi na nga toto shemuya soko lingo somba lopango bien soko lingo zala na terrain et na mbongo muke to pe ngoso malpango na mbongo munene toto Sud Africa c'est bon c'est molondai yazo gérer kaka ino c'est bifan world depuis kuna et mbote na nga na junior bire de tous les jours de tous les temps et mbote na Zulu vietnamais kadem franco canadienne ba mbote na bisiko zali na Canada mbote na nga na diamant noir Goma t'appartient yim tazo kamba Goma nyoso tuna maboko ya diamant noir mbote na ngai na bébé mungu ande mama na ngai so mona lati kitobo mo mère na nga raisonner nga na nga parent mais mo raisonner nga sombelinga lamba so moni lambo na lati mama na nga mta sombelinga ngo ba mbote na nga na pesi lisusu na Jacques Mutinga ilitimba bose na ngai oki mokile katange de kabina so okuta ne se ko bimi na mbongo ebele Joël Bokeli nga na boka ka cher so ina boaki yo boye so mbongo ekoma pa na ngate ko mataba Milk de la Presse na ka ke Milk de la Presse so maki ata car pona boka ka cher oki mokili le katange de kabinda right Mobutu mbote na nga na Dieu merci mele depuis Canada Dieu merci mele mignon charisme bat basé belé Renate Bilé le chiko mungwande ba fan nyonso to balinga kinga kati ba griffe di tigre nyonso to nazana bino na motema nazana bino na linga bino trop Christian Bekumbu papa na Christopher obie maître akingila molodo leader obie avimba boya kamakasi bo tombola ba pina minene boy chamoka lala ba joyeux anniversaire na yo chamoka lala ba joyeux anniversaire na yo. Merci bandeko nyonso bozoki libako ko tsabiso na banda kuna bino sa permission lokola moyi bezaki déjà alliance ngana bino déjà awa silani to pesi mboti na Joël Bokele to pesi mboti na Gaga Ambrozo donc Gaga Star donc clin d'œil à toi to pesi mboti na réalisateur patron mboti na ebele mo vie gimbo ma to pesi mboti na association des presse du Congo appelle quoi cycle kuna to tanga na to lungula nani po dozala kuna ebele to pesi mboti belé na maman chérie Dorothée Kabuya. Un grand merci aussi à Nana Lutula musique poto na poto to pesi mboti na Nadia GB to pesi mboti na bébé Matanda to pesi mboti na Nana Sangara to pesi mboti na madame Judith Kalanga to pesi mboti na Fabrice Mande na zaki na sima ya kamera soki yesu masi ya zongi tenga na bino to kuta na mikolezio to pesi mboti na Dao Soki Bilamba muninga El Gradino Yula Seigneur pesi na bongo mboti ko mon frère Dao Soki Bilamba na boka ka cher ngana boka ka cher donc na yo ka sango ki opesa ki Milk de la Presse ta devaliza Bilamba po ngana boka ka cher ngana linga ka nde Milk de la Presse za la les soki opesi ke devaliza Bilamba na boka o lisusu po na boka ka cher na leli. Merci to pesi mbote mingi na Costa Seke libulu grand pays na ko bossa na yo te
te sana kata émission oyo Kalo boutique Pomba Swag. Merci pour les soutiens. Ceux qui sont ici à Zongi, on a bien autour de la micro. Protégez-vous bien, on est ensemble. Merci.